الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وبعد. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shalom na bano musulman. Nam natuma kuna kumisi nzambe kolo ya mokili, kolo ya mikili, kimia nzambe ezala likolo ya prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis kimia ngo kitela ba musulman nyoso obazalaki naye ti mokolo ya suka amin. Peto sengi kimia nzambe ekitela ba ndeko na biso bazali ba musulman te pe na mboka na biso République démocratique du Congo. Nam tozwaki lotomo ya kotelema liboso ya bilili pona komika ko expliquer al-ilmu asrar. Ilmu asrar na kati ya Islam ezalaka to ezalaka te. Nde yango ezali ko poser problème na kati ya ba communauté musulmane ya liboso na kati ya mboka na biso. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam azolo balobi quli li haqqa walau kana murran. Bolo ba vérité ata vérité ezali bolo. Mais Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa anzilu nasa manazilahum. Butiaka moto na ishika naye. Naam. Ilmu asrar ezali ilmu al-ghaib. Ezali c'est ce que les gens ne comprennent surtout pas. Ilmu asrar ezali ilmu al-ghaib. Wa ma huwa sirru wa ma huwa al-ghaib. Sirru ezali khalf al-ghaib. Ezali pardon. Al-ghaib ezali khalfu sirr, ezana sima ya sirr. Jini ezali sirr. Mayo moto abombi ezali sirr. Exemple, na kati ya swala tuana salatu sirri na salatu jahri. Salatu sirriya ezaba swala o voix eyoka na kati. Bayo salatu sirri ezali obombi voix. Nemo wana jini abomba mi Allah abombi azali sirriya. Mais soki moto asali recherche amona jini akoy komona. Soki moto alobi asambela au tuvoa ayoki savoa na ekoyokana. Mais ghaib o moto moko tezina makasi ya koyeba ilmu ghaib. Muzambe azoba wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa. Et pas yanzambe nde ba fongola ya ghaib ya mabomba mizali. Moto moko yebi yangoti kaka yimoko Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ilmu asrar ezali alimu wote watu wakanisa ka moto azo suki asara shirike moto kiazo bajini abenga moto no. Qur'an ezina khazain al-Qur'an. Qur'an ezana ba trésor. Est-ce que moto ayebi ki al-Qur'an yasma wa yatakallam? Est-ce que moto ayebi ki Qur'an yoka kapelo baka? Subhanallah, al-Qur'an yasma wa yatakallam. Bidalil Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mokole suka eloko yako intercéder pour la mutazalite illa al-Qur'an was-sawm yushaffi'u li 'abdihi yawm al-qiyamah et ko intercéder pour la moto et ko ya bisura pe ko luba al-Qur'an yatakallam. Donc ce qui niveau ya moto na pesika wana comité et singilité moto a daifé et singilité moto asanine a critiquer et surtout fanatisme des hommes islam. Fanatisme ndezo ma Islam moto ake Arabie Saoudite ake Egypte ake Syrie ake wapi sokolo pakala to atangi na Congo batangisi qawaid al-arba batangisi usul thalatha batangisi livre moko boye batangi c'est-à-dire connaissance au moto zokana kati ya classe singele ba ete moto ndia programme kayamo abandia wasukia wapishi bisi le sira moto asa la recherche pour comprendre mainini Allah subhanahu wa ta'ala abomina kati ile asrar. Izena maimsudu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam azo pesa yango ba sahaba akomisela ko ba sahaba no sorti mais pesa yango moko na katikati ya masahaba. Ilmu asrar izali ilmu izali ko traiter moto. Izali ilmu izali ko mona kati ya moto. Mutaze ko bela maladi. Même ba sahaba ba traiter kibato. Na ilmu ba traiter yango ba to bibo momoni ba bikamwa. Ba bismillah. Na kati ya bismillah sirri ezali ezana ba secret na kati ya bismillah ezali kombo oyo ezali dhikri oyo Allah subhanahu wa ta'ala apesa jango ko bana na prophète Adam alayhi salam tina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bango nyoso ba anbiya bango nyoso ba rusul bazaki na miracle ya bismillah. Mais na bango nyoso wana moto na moto nzamba apesa ke lolengi ne ya miracle ya kosala. Mais bismillah ne maneko sala yango nyonso.
Donc c'est une biso tous à la sans ignorer tolongo la ignorance que na kati islam ezina ilmu oyo soki moto atangi yango to moto a pratiquer yango et ko bouger ka trône ya Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis de deux ba islam c'est to ba été al ilmu au al-dhikri yuqawwi al-jism wan-nafs. Dhikri et pesa ka force yanzo to pena ya molimo. Mais tozoyoka ba enseignement moko zali koyaka na kati ya ba mosquée ko pekisa dhikri ba nombre ya likolo te non ezeli malamu miniti. Ko pesa moto ko sukisa moto limite te suka kaka awa ne répondre non. Illa tul ilmu connaissance ya mukezo ebota rabuzoba wallahi billah. Ko ebisa moto se ko tanya ngo 313 ine nzamba répondre là. Kwebisa moto tepe ke soko tanya onde nombre moko mole ine nzamba répondre to mukusi ine nzamba répondre là kwebisa moto teke ta kosuka na 99 pora soso kina 99 non ya 99 zeli ba dhikri ya balando sala si melo sam bon qiyamu layl bon katikati ya butu wadhkurullaha dhikran kathir samba lo bi clair sala dhikri bele ndeto zwa ki makanisi ya kosangana pe ko solo la maitali zik maitali ilmu asrar pe ko tambusi yango na bilili ba islam bazo makasi ya koyoka yango pe ya kozala encore fortifier pona dhikri na bango ya Allah subhanahu wa ta'ala et puis pona makambo na lengaki ko bakisa nyam nde yango to sai ko na lingeko ko soulever mo point moko ya muke mboka na biso lelo e benga maki Zaire lelo e benga mi Congo e benga maki Zaire na tango oyo président na biso Joseph Mobutu azalaki na bokunzi nini elekaki totala kana ba TV tozalaki bana mike moto président na biso bande ko lobi soki eko sengela ko signer pacte s'il faut faire un pacte avec Satan pour l'unité à Zaïre et je le ferai abande ko lobengo. Mais na kati ya Zaïre il y avait des gens ba ko signer ka pacte na Satan te ezana bato ba ko sambela kana bango ne Nzambe et puis si makolo ba ko signer pacte satanique pona bomoko ya mboka alobi sima na ngai délige koya et puis sima na yeto ozwa ki mwa ba makoko so azali prophète te azali simple président de la République mais mayo alobi sima na pe to moni yango est-ce que zali ba réponse satanique ya pacte soit signé kité wallahi billah musulman sengeli azala na eloko babengaka yango éveil ya conscience spirituelle environnement ezalaka na envoûtement tozali na tobenga yango la sorcellerie gouvernance. La sorcellerie gouvernance est ezali donc c'est ba miso to la sans ignorer tozali communauté oyo tozali na force pe tozali likolo ya ba communauté nyonso na kati ya mokili o ndenge nzamba za ikoloba o ndeza l'islam po tosambela ka direction moko nzambe moko ba geste moko lolenge tu moko mais ba communauté misusu bazana okesi bato na ngonga na bango na olengi na bango donc c'est quoi la force islam le seigneur ba musulman poto bima na délige toto bima na ba pacte wana satanique o to gouvernement na biso moko boesinaki to o ba famille na biso ba kokolo ko biso ba salaki sans biso to yeba to bo salate ba lien familial les ali prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mutawasenga darabi Allahumma la tu'adhibna la tuhallikna la tuhammilna la tu'akhidna bi dhanbi ma fa'alna aw bi dhanbi ma fa'ala as-sufaha minna zambi ko zwa biso te ko sere biso te ko punir biso te to no kwa mate na mabe o tozali ko sala to mabe oyo bato balikaki liboso na biso basalaki puka rasula tangi so do wana ko tuye ba ete solo mailandaka ko kwa sala ki kiteli pape kiteli biso bato nine ko misala moto na tikiri na kati ya pétrin wana to na kati ya délige na kati ya souffrance wana ezeni ze zikrillah nabi Yunus alayhi salam Jonas asituri na kati ya libo ya baleine nine bimisaki ezalaki zikir soki azalaki parmi ba zakirité bato batombola ki zikirité wallahi alingaka mana kati ya libo ya mbisite mais zambe tele malingela ki bonamo ndi atangisa ki zikiri ndi zikiri sovaki ndi zikiri wana to binyango sir dali apole lete zaki ya kati ya libo ya mbisi ndi bimisi ndi biso to sel ko bénéficier ngo to senga zambali mbisa biso pe apesa biso makasi pe veille inshallah zamba atakima na mko na biso puis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kimi zambeza likona rahmatullahi wa barakatuh. C'est un complété imam mom qui par rapport à imam a expliqué nyoso
en ce qui concerne la spiritualité. Vie à Moutou et la spiritualité. Oui, vous avez fort physiquement, ceux qui spirituellement vous avez pas mal, vous avez la oui, vous avez soldat, mbinga, tout ceux qui spirituellement vous avez na ilo côté, vous avez la pour preuve, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour ça la voyage, il y a Arabie Saoudite qui est dans la Masjid al-Aqsa. Akenegi nanzoto na molimo, c'est-à-dire physiquement azaki fort, mais c'est ce que atambola la force spirituelle pour voyage où ça la marana 3 mois ou 4 mois Rasulullah salango anini. Quand prophète a expliqué ba toi ça ba anima qui te me poser ba question ba azaki ba Thomas ba tu ba doute ba poser ba question autour na émotion za nini pour écouter za nini. En fait après ça ba position c'est parce que spirituellement Rasulullah azaki puissant. De la même manière, Jésus-Christ, qui spirituellement, est puissant pour rejoindre une spirituel comme ça physique. Multiplication à mapa. Ils ont ma physique et c'est avant comme physique, spirituellement, Thomas a une puissance moko au démontrer. C'est un miracle de la même manière, toute ma famille, bondoki ezali, magie ezali, bonganga ezali. Pour nous combattre magie ou combattre en autre parce que magie est physique. Pour nous combattre bondoki est physique et spirituel. Pour nous ça la face, il faut que tant à des sciences ou des spirituelles. Pour l'islam il met en exergue. Le prophète a dit quand même dans le témoignage autant qui s'appelle la swahaba spiritualité alors puisque science spirituelle autant qui s'arrange la madrasa té, tant qui s'arrange la recherche. Ils ont ba bazui ngolu to grâce wana ko za connaissance wana ne sengi okende ko luka ba makotangisa science na école to makotangisa science te na université science etanga maka ya ko bombana ainsi ils m'ont appelé numéro de téléphone tout dans la poste ya ko connaissance par rapport ya spiritualité wana ou bien na numéro o ba ko afficher ngo derrière na au bas écran ou bien imam comme ça ba détail musu to yi ko italien ngo te boyete na télévision ba o italien science te na TV. Le sous-imposé à Royer Bakotanga, au numéro de téléphone, même la voix et médias, la voix et net, autant on comprendre comment vaincre la sorcellerie, comment vaincre la magie, comment vaincre celui qu'on nuire dans la bateau à travers le numéro on a besoin de détails. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون